Ba mama pe mi bino mi bali. Pe ba bonné na bo s'abonner na chaîne oyo. Na chaîne oyo ezande makambu Mama Rosa bilengi. Bo télé bien te. Bo télé me bozwaye. Bo télé bandali coach na se. Moi c'est Lalia ma belle ma belle sexy. Ozo moi ça boy wapi. Ma belle sexy, ma belle salaboy. Mama Rosa bilengi. Mama Rosa. Anti-stress TV babi, anti-stress TV, chaîne à ma foute ya kitoko et bota misika. Les services de reportages audiovisuels pour vos mariages, pour vos collations des grades, anniversaire, deuil, concert et clip vidéo. Pour tout contact, Bote balandi tu ya Anti-Stress TV. Kombo na Mama Rosa, ne kolobela sikbasi mama. Yo na si moi si tatouage. Yo moi ça petit tatouage ndaza ndumba. Andumba te. Moi ça percé. Andumba te. Moi ça tchebwe. Andumba te. Mama. Na bisabinoko. Au moins moi si musuba lobaka so pe beles. Oui signification beles. Na bien on te la entre parenthèses. Beles ndenga za bana mo baza ba hypocrite. Bana wana. Mais au moins moi ça ti tatouage bon moni le quoi ça mutu likolo neti Mama Rosa. Non. Tango ya beaucoup ti Mama Rosa ko. Moi si un mon sentiment moni nga la libélé nga na ti tatouage. Oyoki bien na libélé. Na ti tatouage bimi bien. Na sima nga pa mukongo nga. Na tatouage nga. Poso na vandi et monani. Elongi ngai nga mona lingi ezakabwe. Mama Rosa bilengi. Au monde ne longi nanga na décorer moi si moi boy mutu azandenge nae bomo na ba danseuse atika ilumine pour l'été danseuse atia moi lembo ne mo boy et ben on biso pe to koma kolanda bango to koma ko envier bango nde bazali to ne ko mona moi si soit tatouage moi ça sali boy azandumba moi ça bimina mibale azandumba bino nde mibali bato bo komisa biso boy potozala Boza ma bé dans quel sens? Maman Rosa ba français d'après tout. Dans quel sens? Premièrement, bino mi bali so to zana bino. Nazaka yo confirmé. D'après tout na ko benga onde des bases. Des bases nanga wana nozana yo okosakusanga. Mais na sima ozana na ba debano ba bimi ya mike wana ba benga bomba nani? Ba ujana. Ba petit mabe no ngalinga ba ngote. Nalinga ba petit mabe na sobeza mobali na yo azwa yo azo mo libele na solo ane telema wana ayo melisa mobali na yo po mobali lo ko mobela koso mobali ko mobali ko na tiber na ndako o comprendre ame libele petit ujana na eza solo yako zwa yakane mama be na biso se komena oyo tobi ko sokola ngo bien na ba citron tobi ko sala ngo bien tobi ko tia mai ebele pour libele makitoko matoi muso tia na musumla noko boyo ko lito isolo ngai lole muziki moi ozote loko kitoko lia na noko ezate po te ko tia lole mo pa ujana mo ba bi ko sokola ngo te tongo ye pa mukolo ye bozolo le mo na utie boy na zolo ki bien mukolo pe ninga za bongo ngape mobile na ngande na sa boye premièrement na ninga mobile na sokola kitoko ponga Mama Rosa naza ba position ya ko sisi mobile na ngana se na sali yango bien na simape mais ça n'est pas mobile mususu abeti tem sous 2 jours non le blaka ba basite na ba mibali abeti 2 jours sokola te kalesoni wana ekangami ngai liboke mo besala ka boye pa bana mibali ponga de na monango ezate ki Mama Rosa solo bazo kosa non de na monango fosu la kitoko ngama Mama Rosa sona nuke lono bono ki solo no koti ngulu suna mnoko na ngate no bayo yo makasi yo babenga nga Mama Rosa bilengi ça veut dire qu'il faut yo zala bien ngapena zala bien tatouage ne biso de toza buto ngam so kozana ne ba danseuse oya boso bima boye osalo ka danseuse so ngala yeke obima propre makasi babi ke tatouage c'est signe ya moi sandumba te so talinga na nzoto na ngana zana ba tatouage il accepte que moi ça tatouage il accepte que azandumba azatia non et c'est bon côté
tatouage mususu eza loko ana dans ce pays ça quand nzoto nanga pe na mona batumba ko benga kaya dessin so boye baté comment tatouage mi kaya dessin na police nzoto nanga na kaya dessin eza na simba nanga eza na makolo nanga eza na maboko nanga na police yango et là c'était so mama rosa na nzelo comme mama rosa mama rosa likamuta finga na me pesa mo bayi na mwande no kanga manai mo bayi no na okimayo so mobali na onde bendenga za bongo so yo moi so ko mobali no tena kacha ndako mobali na so impuissant o sala kana mobali eloko lala lokama bitabe o lemba na mo etelemeza ate po bitabe za des sortes bitabe mo ko mona la kabo bitabe so mobali na c'est impuissant yake pa mama Rosa na comme c'est impuissant non c'est les techniques non tiki bongote mobali na saka ya ko la ma bien on était liboka et teleba yake pa mama Rosa bilengi o sentir oyoka ba mama pe mi bino mi bali pe ba abonné na bo s'abonner na chaîne oyo ezande makambo mama Rosa bilengi bo tele bien te bo tele me bozwae bo tele banda likoti na se moi ça lalia ma belle sexy ozo moi ça boy wapi ma belle sexy ma belle salaboy mama Rosa bilengi mama Rosa bon on est ce qui pour animer bino parce que bo vendre ba papa maman bo tshaba kiti to vendre bo ka conseil à mama Rosa propriété ça kaka na nzoto te pe na ndako bisika to vanda na mbeto mobali na nzoto na ope na bilambo zolata popo pe fait et compter surtout basani basi msomo na mobolier utiki basani ka bongo omuna banzinze bele moyena ya moyen mususu moya alia na banini na yo ezate na basani na yo ezate mbeto pe ya mobali mama ebobo bongisa mbeto mobali te mbeto mobali faut qu'on arranger bien mbeto mobali bien obonsi mbeto na mobali kusene ya mobali obi mama yakako papa yakako lala kosokola na ope mwasi o ebengami mwasi même si obala te avant olala na mbeto il faut boire kamai na nzoto on ne sait jamais papa aime ça ko ya pe brisque boy il faut pesa papa peta msako ya boy asimbi boy yo kosi papa na kena douche o faut chéri moi ça va là il faut sokola na ndako na biso pe bandako pe fozaka propre yo ndako ebo cha propriété te ndako no tika ka salité ka bongo o mona bato bapaya baye okomosenga okomokosa mwana bebisaki mwana salaki boye non propriété et contact propriété ça te kana nzoto et ça bisika to vanzi to bengonde propriété faut ezala yo propriété no cheka na soin ezolo kwa basi oyo bakomba kana ndaku libanda tiki salité c'est que osa salité mwasi abanda ko kombola mkina tongo obimi libanda ozi kombo na okombi na ndaku na yo bapoli libanda na kwen na ndaku na yo ubanzi ko bapa msuba yaka balaka kate mpemso ya brisque boye ayeboye akutio ndaku salité bato pese ba justification bebele obengo kaka salité propriété et contact propriété ça te kana nzoto na bilambo lati na plante tie na nzoto na bilamba na mbetu partout na douche na yo na bilamba bana surtout bilamba bana faut ça propre bon mon maman bimi kitoko maman ngengi maman sali bonzelo bimi kitoko me bana na yo bana baza salité mama bana ndeli pambo ina biso onzamba pesa biso OK ko saba buzo bana kuna mesiko bana otiki bonka bongo tala kaka esa bien été propriété et contact propriété ça te kana nzoto ko repasaka pe bilamba o muna mobali no okende yo otiki mobali no ka bongo mobali okende chemise salité et lamba salité non repassé donc sokolele lamba mozu eza non repassé pour repasser pantalon mobali lamba mobali et misa mobali jar ata mobali naza no ka mi bala tazango moko metant yo yebi ko utiliser ngo yebi ko repasser ngo au moins mobali no makaka OK makaka kitoko
faut que repasser na bilamba bana na ba uniforme bana pe faut que tira ngo pe soin kaleson ya papa na beti c'était na kaleson papa ndenge za bon ndi tutandaka ba sous-vêtement na Singapour mais infection oso mo tozo so ba infection so tozo pe na koliate ne ba mbetu te ba infection so uta na ba kaleson to lataka. Il faut soit caleçon non on ose repasser en kitoko ou repasser caleçon papa ou repasser senga papa ou repasser ton papa ton on l'appelle lamba pe na miso makangu pe au moins makangu na lobi caleçon no kitoko c'est et marqué papa makasi moya yebisa makangu na teke maman mta sokola ki osengoka merci à politesse merci pour nini pour makango na ton papa zo longole namba on papa moya kimo pe ezate kimo te lo mama na ngai bongisa nga banda na kati tilibanda chaussette sa papa chaussette yaka solo makasi pour ba soulier mon bala traba ketche mo bala tawana faut un système en tchango na moi chaussette pe faut za ko nikango mo pe ndenga kidibe pour l'indisi faire et ça la rappelle bien. Au moins, papa appelle la mise sous pain en bandana yope. À Colon, on l'appelle chaussette. Chaussette moyen sur les c'était bandana lobby. Non, qui n'a pas bagé caca. Non, qui chaussette, non, cela bien. Au moins, et ça la appelle bien propriété. Ce qui n'a moutoupé. Il faut que papa, que yebisa mobile, non, papa, n'a pas papa, tout qui n'a que tiko kata suki. Pour une belle mission, balingaka. Ce qui est comme un belé, système à. Ya oya kufa kiwana système na ale moloto système ale moloto na banotika suki bele bombel ba kuma système wana mais ba te système na za salité bolimbisaka post mobile na ngaso na tike suki bele bongo na mona ngo esala salité oko fente pe papa tokyo kata suki omona esala pe bien na miso papa na yo pe mwasi mobile bima ba kutuka na suki ya maboko mobile maboya otukuna okitu na suki moko ya bon suki ya maboko na faut ta propre biso pe mon pe sina longoli plante nanga na suki nanga maboko na suki nanga maboko ya propre na moni suki seni mo intime na kena wenze na pesi 1500 ta 1000 francs makainga suki nangai et ça la paie bien on ba conseil gratuit bo sombi ngona mbongo te boyebi na bino ndenge sala kame bosala ngo sambla naende ko rappeler bino yango mais moi si il faut se tirer propriété na suki na yo moi masuki ya maboko wana moi 1000 francs moi 500 au monde obima propre kokino la chino elamba soza kana suki na ta 4 et ça le c'est bon makalo ko uchi matanga merci mingi merci beaucoup ndé bolanda kingai mama Rosa Bilenge na Antistress TV na pesi chaîne na ngape oyo mbote makasi mbote JMK mon boss mama Rosa yeyo mwana na yo olingo lakisa walinga bimasika na pesi o bonjour papa na pesi pe na bafana na ngai na bafana na nga balinga mama Rosa na balinga mama Rosa te pona bia mo pe bo cholinga mo pe bo fingi ngai mais ngana pesa na nga ka bino mbote mingi na pe na ba bisou numéro na nga téléphone yango 082 72 14 369 na biki bobenga po misusu na bombi na motema na ko bimisela bino nyonso te so bobengi ngai na fongoli bino nyonso merci beaucoup.